Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonsoir Pamela Lissiki, bonsoir Christian Onyenje, bonsoir. Voilà, lelo toujours meka koko tato sola oyo beaucoup intervenir beaucoup bien na 0032 465 23 34 24 0032 465 23 34 24 voilà et zana WhatsApp nango moyaya Mich Kazola bonsoir à toi aussi et zana WhatsApp ezokipete mboka nini oyo zali place nini oyo ezwami yo vraiment tobenga na téléphone o palinga se connecter na vidéo ndenge mama putu toleka na mama putu en tout cas porte eza polele kala te tokozwa mama putu akokota na ligne voilà ono sope akosouhaiter na besoin kota en ligne na vidéo salika lokola mama putu tokotikela yo mo espace kokota intervenir au Kiti, voilà. Donc, tout ça, on a pourquoi en tout cas, merci na bateau, nous sommes tous connectés. Didier Boudimbo, bonsoir à toi, mon déco. Voilà, Clovis Kabassele, bonsoir, voilà, Guy Bomia, bonsoir. Les sujet na biso ezanini, le sujet na biso ezali tolito yeba. Conséquence, il y a divorce, ezalaka nini. Tout est conséquence à divorce. Ndenge to vivaka boyebi bien que tozalaka wana mpona kolobela oyo nyonso tuza ya société oyo nyonso tomonaka tali tolobela oyo basujet moko eza très important sujet na biso ya l'autre fois ezalaki tobandaki kopesa ndeko na biso conseil oyo mobali na ye abengaki biso na anonyme amekaki koexplike biso ke mama alingaka kolamba te tout ça na boyeme aza chaque fois na biso na ligne alors tomekaki kosolola yango oh babengaki oh bakomaki en tout cas c'était très bien na ba intervention na bino alors les autres lignes to mekana kosola papa Miguel ceux qui ont tous en ligne en tout cas vraiment la besoin ba intervention na bino par téléphone par écrit par vidéo ndenge kaka motema na bino ekotinda to mekosola to ozwa biso vraiment tant makasi te pototika pe espace na bato ba ya la vidéo après et les kamulai makasi te donc voilà to mekana ko solo la nde ba lubaka so tous ensemble libala ezo marché gloire à Dieu ezo marché te nde ba lubaka eloko elekitika ezate wana ndenge tokoma koloba eloko elekitika ezate OK sko eloko elekitika ezate wana tant boza na bana to boti bana lelo to divorcer conséquence ya divorce ezalaka nini donc to meka ko expliquer to mona ba makamba mike ezoleka na société donc toujours ça la allusion directement na ndeko na biso oyo ya mobali ya ote ko boma bana na ye mibale parce que ba divorcer na mwasi alors abomaki bana na ye mibale biso nyonso tout le monde qui a biso tout connecté dans les réseaux sociaux tout le monde qui a donc voilà peut-être la conséquence on a tout mais quand on côté là tant to divorce tant tout le monde aussi mbaté lo que l'équipe ezate otiki mais conséquences ezalaka nini côté bana na biso otobotaka voilà donc les sujet na biso ezabongo toujours mais kozwa te côté sa maman pour tout aza déjà en ligne donc bon mais vraiment toyeba toujours luka tosala divorce
voilà, conséquence d'un peu plus il va tomber dans haut, surtout côté, il y a ban. Surtout côté, il y a ban oyo, to boti, et to yeba, tant de divorcer wana. Ban, ça là, ndengeni. Pourquoi Michael a lobby son, réalité son, c'est-à-dire, son, ils ont assez bien commun. Voilà, ce qu'on a, ils ont dit les colons, makasi, ils ont dit la souka. On a évité papa Miguel habite aux eaux on a évité est-ce que tout le monde a zoyo kangate bonsoir Myriam Chouchouna bonsoir à toi ma belle est-ce que tout le monde a zoyo kanga ou bien zoyo kangate bon ça la signe s'il vous plaît donc Michel Ndembo bon ça la signe pour naïba ceux qui viennent surtout zoyo kate parce que papa Miguel a zoyo kangate donc Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali